Il n'y a pas n'importe quoi. Ok. Toya masko mutu musupa so benga Nangola. Toyoka. Allô? Ouais, toyambio papa, yo pe Nangola kaka. Olobini. Junior nani? Junior Porba. Ah, Junior Konga. Petit Ade Obrondo. Olobini, master. Ouais, Loba. Allô? Raison à eux, hein? Donc, idéologie là-bas. 5e génération, donc, idéologie 5e génération, donc, monde de comment ouvert. Monde de comment ouvert. Donc, il faut que nous avons la face pour obtenir monde de la business. On doit take un musique de Libanda. Bila boza la chalobelo como alobelo como esa atengami panani ya fere. Et c'est fois on a tout le monde normal de yaga lwa ya na bango. Tu vois? Donc faut qu'on a des tout mo ka Congo. Là on a teka bilo ko ça on va 12 de money. Bon wana ya fo plan. Bande na ko tu bil ganda kwa keli. Na on plein na ngo ya fo plan. Mais si yo n'évite ça aussi comprendre. Au bois qui crie na disque, au que sous au bois qui ango, au bimisi ango sous, au yo moko mto banda français, au lobby ote, mutumusu mta banda français, donc loko na tu yo monyango yango te quoi. Wano monite, monika fo ya faire. Donc ata soda ozomona okende na guerre na soda omona bien que soda oyo bunaganda donc ochaika na troupe teme yom to lo bangoti te nazo tuna nde ba question na bia nazo tuna ba yo ebite ke bila yemba français boso fali je reverrai dans quelques jours. Oye binze mbwana te. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, papa. Ouais, présentez-vous au Pesiga Linchwaka Toyoka. Au Kangi Radio Nasima, puis on fait sa retour. Olobini papa. Est-ce qu'on va là bateau qui a mabanga? Balara mabanga des problèmes.
Donc lara mabanga, yo mona lara mabanga. Ponze mbongo générique on dirait faire la chango Javel. Et ça nga libanga. Dans Soukoli. Fais rigoler la musique. Moi, ma Marie m'a kiesé. Obi. Mais mutalobaki ba boire ka disque wana libanda. Obi muta pirater disque ngo. Ba pirater. Te oyebi muta pirater ngo. Nazo pesa information. Obi muta pirater ngo. Béra de Prince des Amunda, les prisonniers les plus célèbres. Ba pirater nzembu na prison. Talara yomoro. Allô, États-Unis d'Amérique. Na émission na yamba batutu. Nazo yamba bapel bonne année. Pesa ba bonne année. Lobela oza na ngoya koloba. Nzembu ya dynastie générique. Faire a chango Javel. A bois ki yango libanda. Balongoli mabanga nyonso. Batika yango mutakala ba bois ki yango na réseau. Ba pirata yango na prison. Et pas Béra de Prince des Amunda, les prisonniers les plus célèbres. Merci, merci. Et même à Kabi, Scofield. Ça va, je suis en direct. Tu veux dire bonjour? Ouais. Ouais. Donc, Abimi rebelle. M23. Boule que, et l'on connaît les Gelanga, bah pirater nzembu na prison. Et même à Kabi Scofield, Bestino Bilele. Nzembu wana e bimeli na boloko. Soit niveau. Donc, Favelas de Muchachalado, souriante de Caliente, numéro ya mwana na Chelibino, bo benga, bo réagir, en direct de Favelas. Oeza R na bino, bolo bama bolingi. Nde bolinga mission na binezala. Bonsoir, bonsoir. Bio Malenga. En direct, nazo yokayo. Hein? Kanga radio. Kanga Kotozo Landa, TV, Kanga TV, Kanga radio, Kanga nyos. Tout sur la phone. Alors, avec ta PlayStation, la Kangi. Ouais. Ouais. Donc, on va pas t'afficher dessus. Dans les lits forts, d'abord, mais à meilleur de. En tout cas, yo peut pareil. Ceux qui peuvent nous former à journaliste, sur le coup, là, ils ont bien. Parce que pour nous, tous on a problème avec les journalistes. Ah bon? Donc, sans complexe. Donc, niveau, dans la émission, on sentit que nous avons fait cette information vraie. Nous avons commis trop, net. Et là, on a dit, journaliste, on a suivi Ken, Azar, le quoi, ma futa. Mais ça, c'est vrai, il y a un moteur. Donc, Papa Rolls, vous mettez là. Militaire, les vrais actes d'abord, ça humblesse, un complexe. Pour ça, l'émission n'a eu film à monter pour parler de vérité. T'es au fin à batouter, au fin à batouter les soumoutes. Pour eux, c'est mis amour parce que le fait déjà que Kofi a yambani na l'itinaï. Ce que Bamon Nango m'a bé, ils ont des rêves. Ce qu'on a besoin d'imiter, pour qu'on mouille à français, pour que yoka. Au Moni Mopao a Tigali, les grands frères de tous les musiciens.
Oba sa succès. Tu dis que ba mikolo pe baza. Venyo kalongo aza. Ya za vie bombas. À peine un problème non motouté. Mais Kofi Olomide depuis abandati le succès na succès. Donc amoni ebele. Siko soki azo sala ba acte aboye. Osomo te que ce personnage ngana ADC ina directeur de communication internationale ya Kofi Olomide. Talaka banda na komi na communication internationale. Et ça, nouvelle, il y a plaisir. On a zoya ko pesa avec Sengo. Kofi Olomide yamba ina wera. Je suis très content. Ndepe na lingina mona Kofi Olomide na fali poupa ba vandi bazo kabula idéologie. Pour preuve, to monyango fali poupa ayembi nzembu oyo ayemba na quartier latin parti mo zoya vocal yango ba tutu ba sali lango ba vidéo. Petchona ambassade lobakio vient na l'équipe ba musicien tout, le loza na Sony. Pour nzembo ezo pesa makambo eza nzembo a Luambo eza nzembo abeta na quartier latin eza na nzembo ona biso bana Paris o ayembeli Jansi Mayasi malgré ayembi bien té. Est-ce que vous comprenez? 3 plans. Animation animation biloko batala ku ya kodingisa ka masoko biso ba parisien biloko ne simbarate. To binara o ningisa ka masoko non biso beta teni. Biso to bina avec litutu. Oningana te. Biso zeto oningana, ozoningisa masoko. Non, et ça ba vérité. Au moins ba vérité na oloba. Pour yo bina former ba journaliste. Parce que yo mo journaliste, oza masoko minene. Ozoko bina, ozoko ningisa masoko. Donc ce que yeb sangai. Bon, to changer moi, mataku. Ozo bina ozoningisa mataku. Biso le kakate na Paris, ba parisien. To bina rabongo te. Surtout bien avec une commentologie li tout. Donc on est talibi sauté. On a eu pendant la l'idéologie parce que on y bateau dans l'émission baza bateau ya Fanny Bazali. Va expliquer que moi na oyo aboya bakolo azamodi. Omona parce que quand on vit azomi kitsa. Vit azomi kitsa. Vizo a pousser au salali. Toko sala soki ozongi na mbuyema ngaye donc oche fallait-il le 31 Luka Mopao soki aluki viete en tout cas ozwa mama na big rouge suka masolo donc nous tozonga toyebaka ete toyeba epona vie dato topesi ah non bato mopao ba misiki yoza latino na moni latino ya makila sikonga na golwa naza golwa pena ya golwa mesiko golwa eza monument babuka na monument te on monument ya kwa fois ya fois ezaka wana babuka ngote donc Kofi Olomide ke kwa fois yo te pesa combo na yo pesa combo yo non pesa na combo yo za na Afrique du Sud pesa na combo comment on nani Patrick Magnon. Patrick Magnon. Yo okomi communicateur international d'Afrique du Sud. Patrick Magnon. Yo za CI CA. Yo posa na CA. Donc communicateur international Afrique du Sud. Patrick Magnon. Obando so mabanga no chaque jour. Tant que Gaulois, mais aux APCIA. Communicateur international. Donc Tozui Chil Matouba yes problème exacté Nabia Patrick Magnon Patrick Magnon qui quoi foire omoni Patrick Magnon bato tout est bazo za ba communicateur international pour na mopao mais nazo zoa pendant ça recrutement, on a un directeur DCI, directeur de communication internationale. Dans les États-Unis, tu as déjà na Azor Mbombo. Tu as Azor Mbombo. Na Angola, tu as na Chil Matouba,
en Afrique du Sud, et comme Patrick Magnor, communicateur international sud-africain. Il y a mon pao, en même temps ça Gaulois. Parce que source n'a pas de Gaulois descend, mais c'est communicateur international africain des pères et des mères. Pour Yom Tobimi c'est là où il y a Kofi Aza et Kekwa Foire. Bakoukoya na bango bikeko na bango. Mais Kekwa Foire et Kolongwa jamais. Donc là, étant que DCI, il faut na kangelo wa motuya o. Parce que on a vu Patrick Magnor, il y a dans chaque émission ça na libanga na yo. Bino na Bachil Matuba, Bazor Mbombo, na compte il y a DCI. Masolo Kati. Na sepeli en tout cas, merci beaucoup. Merci Papa Rolls. Au moins il y a nenge to chakati, mo pa onani, bolo comme na ba mo pa o ke kwa foire. Donc bo changer na bino bikeko, bo déplacer na bino bikeko. Ke kwa foire ba o déplacer te donc bo changer biso mo pa. Buka na yo foire, piller na yo foire, mais et ke kwa foire. Est-ce qu'on go pian? Po o quel album légende, o quel album légende. Na yo ki papa na lena mbembe. Ole mbembe. Mais na pesi onzembu moko wana engwenya. Kendo yo ke ngwenya. Na pesi mama na chan. Donc on sentit que bayemba na bango ba ko changer mo yembeli mais mon pa a pena kweta rumba. Po biso malile na poto do na minicho yo ogoyo ano ba rumbo yogi na yo mais on sentit que miswa neza ba dra. Mais so che mon pa eloko finiki kwet. Donc kwet. Il y a un sarana kututi. Donc, Kofi Olomide, Tilelo, des fois, Mbembe, clip au monde, clip en Mbembe. 5 sur 5. Côté, on a vu sauter. Au moins, on a vu ma caméra, ok, non, mais on a l'équipe à foire. Mon père, mon codi. Et attaqué. Mon père, mon codi. Nous avons la génération, bah, il y a quoi foire. N'a pas de babota milieu, bah, il y a quoi foire. N'a pas la série 4, mais il y a quoi foire. Donc, cela veut dire, moi, na mobota, regarde, tina, il y a pas na milieu, il y a profiter à ça, il y a quoi foire. Soumanish Archi Designer. Oui, en tout cas, merci beaucoup. Nayo Patrick Magnor, un communicateur international africain du Sud. La pêche bambote courage. Panzape nini, comment on appelle ça? Sangoya Mbembe partout. Bo batuba liker vidéo, batala, ba télécharger album wana. Il y a Légende, Diamond. Comme ça, via Azwara Grammy. Via Azwa disque d'or. Nini via Azwa disque platine. Azwa bador. Parce qu'elles ont mérité. Na onyo sto sala. Tout comme ça vient à niveau Grammy. Donc, bo somba peli sous ce belé. Merci beaucoup. Best of the best. Naleli. Best of the best. En direct. Donc, ma solo ya kati, maman présidente Petroni Kabel. Na ndenge ya London. Balobi ma solo ya kati. Petroni Kabel. Na ndenge ya London. En direct de favelas de Muchachalados, souriante de Caliente. Kumida de Lata, numéro benga sur na Kinto, mais on benga ngo. Pour qui ça appelle Paris. Allô? Dans une autre qui ça s'appelle Paris. Soumanish Archi Design. Qui ça s'appelle Paris. Paris appelle qui ça. En tout cas, on a benga na bengi. Pour nous montrer un numéro qui ça. On va savoir boyo unité sili. Au copo américain. Bango bilo nyoso minene. Donc na copo ati ya Gaillard. Tala copo. Na bagi fuga Santa. Au souvenir à Santa Monica. Allô? Wow, tokata, pardon. Attends, ça va na mbouyema. Ah, Turquie bengi deux fois. Turquie bengi. Tous on est la Turquie. Allô, Papa Rolls. Balobi yemoko koni star Mavinga. La star. Pesa biso basango. Olande mission. Parce qu'elle a toujours en cheval. Vous avez nini? Elle a en cheval. Ah, ta bangi na bio obimise biso français makasi nzote ya cheval, ouais. Pour na bino rabo ga tala français makasi e Kuba. Star.
Olobini pesa basango. Na moni titre no tchana ke Bill Clinton a servi sur nini ye garçon. Oh, Bill Clinton bazui générique bachango Javel balongoli mabanga nyoso, bajango ba boakango ekei na prison, les prisonniers les plus célèbres Bera de Prince des Amunda boakango na réseaux sociaux donc faire à Bengani Bill Clinton. Ah, yo bate ndenge nini. Motif eza que Bill Clinton awangani ke yem tabanda oyemba na français a Fali numéro 1 pendant que na dynastie azui ba crinyo so boka na dynastie akeko boaka ngona no stress. Alors bureau ya faire regola ba décider ya faire regola ba décider ba panza disque dire ba zui plan wana na kati ba chango na Javel ba dindisa ngona kantine na Javel mabanga to elongwe ba zongo ba boakango ke prison. À partir de la prison, les prisonniers les plus célèbres, Bera de Prince des Amunda, El Chapo, a vu yango, a boaké yango na réseaux sociaux, en fait, ba Bengani Bill. Chico, yétanga yembaga, vous me révérez. Wana a évité que te fali pour passer na orchestre, na 440 la dé. Mais ya yembi la limaki, vous me révérez. Dans quelques jours, pour moi, tout bossa na histoire na yembo, yalo kwa tout bossa na mona yabota. Kasi yango balobi bako continuer na bunaganda te bako continuer na uchuru te na dynastie loko les amamba ba coltan po ya yembaki ba coltan ba nickel ba richesse ba or ba bia bunaganda libanda sanguto na ona poto ya ngwana vraiment big to li faye barade ya loko la pa parole si yo boti li fatona liboso au beau sanier au ni malipata vaze que lipata vaze dans les pembe ko ngada mwi dagi yo moko botaki de lipato batu ba reconnaître yo okina banzela moko mosusu mais au beau sani na yo donc comme na caractère ba phariseo là na bien yo zaka mona ngiringiri fera zaka mtakanda olobi yo za mona ngiringiri fere azaka mtakanda ou bien za mutasambla. Non, si quoi faire et quand il faire bien, il faut dans la rapide. So kabo ina faire et bo so na facilité te parce que bo ça na likamute. Ça faire so kabo ina pour kabo ni pour niveau. Donc ça va léopard. À mon encoya. Donc ça léopard. On sait bo kabo ni bo ça na we. Et pas bo c'est. Donc ça léopard. Koya bo ça na mtazoki siete. Vraiment dagi bosana dagi so sala sambla dagi rappelle mais bo dami yo ma bosana vraiment to pa na ko to pa na tala siko bo sana faire rappelle so ma bosala et puis de 8 fois on va yo mo kimi mais nabia comment gozwa nzembo na chango na Javel balongoli mabanga nyoso non le problème c'est quoi il y en a vu ce qui était au moni le rumba et facilite tâche la biso papa rose animation comme page na biso papa rose si on la bakri ba petit ana nyo surtout ba ndeko s'inspirer ba bisa ba ki ba mo la bombe. Vous comprenez? Ah ouais. Tant que petit na biso ba supporter ba gangi mokate et eli asi conscience a commencé sur la conscience atika green a même makambo sur la nenga normal be simba te. Vous comprenez? Au petit ana bien na bolimbi sangai ya gagner sur la pantaque pas yaki la pantaque yana ba père na ba mère. Yé ayana viene ya lukuta. Ah ouais. Donc balia e makolo. Ye ba ibe makolo po petit na mukie makolo ngulu ali apatati. Alati bese na kin, avi kipi na kin, azi mabele na kin mais na village po petit na biso ba supporter ba gang. Abimi. Asongi nganda, ye ndemo na Bill Clinton. Pourquoi yo ki la place au boloki, bo sali gâteau et comme na makambo patsengi ko tia kombo. Yo bimisi mama na blanchera bakoni mama osala lipa na yo ya blanchera bakoni zo rande ko kimi mama poto lipa tombadio mettez les cœurs ezali masola kati koni star donc maman ya ngwana ona yebisi yo moni titre na che pues eza mambo eloba na Paris akimi mai pack aeti ko na blancherie mo edali côté ya bananyo ota ba kese diam eza makambo omoni makambo na beti wana eza makambo elobama na Paris eza uya okosa te donc masolo betama na Paris na minute oyo yango wana nzembo wana bachango Javel balongoli mabanga tout
batiki yango mutakala ba boaki yango na balabala berado mutabwaki yango na réseau donc faire abi yete eza berado soko osilika boko ndo silikila berado soko okobeta berado ndenge nini c'est ça le problème. Ah omoni yomo chimuli numéro de quoi berado lycée Mukengedi faut visiter berado wapi El Chapo yenda otindelo ba visiter les prisonniers les plus célèbres depuis la prison ils commandent dehors a otindelo ba yende kozoyoti le monde à l'envers en tout cas oh donc banda ligilika kota depuis c'est pas la ligilika kota na course à PMI ba père PMI ba damara souté bali a souté oh mutu mo ale na PMI eza souté si maraté c'est pas la ligilika kota na course ngai saka vunda zawa bia ngai saka vunda na leli saka vunda bolukilanga saka vunda shusha mabele na ngola Klim Mbaki boss Mbaki na ngola bolukilanga shusha mabele Soumanish Archi Design Shusha mabele na ngola balobi destination Amérique Soumanzei Jean le grand architecte Nagacha Parigo Miki Mangombe prêtre des prêtres Moutoma Kasi ya lelo donc deux fois tout en tout cas Konisa ngana tikio et même Akabi Bogali Bongongo Papi Kadiata Baby Black hein Bogali Bongongo na kini ebse nga fete na kini Bogali Bongongo na kisasa na pesi bambote Trésor Pembele Yves Bonga na pesi bambote wala ngashi ebisa bonga la chef la bangenge yo mon chef na ngiringiri ya donc Konista mkonja ngiringiri deux fois te donc masolo zaka se masolo les sel mutamona elongeyando na sakala kamaski ngai deux fois te Dona Okito JP Mindia Telinkoi Bana Londres Brice Mpangi na pesi bambote en direct toujours garçon jamaïcain bambote Jano Marcotti notre bijoutier Jano Marcotti en direct na pesi bambote mettez les cœurs c'était votre journaliste de tous les temps oya bete la mino masole bon moment na kunda masole batama biso to ba vérité to ko sarate donc voilà na pesi bino basango ya nord donc yangwana na moni masa mo benga kia to rappeler comme ça to kati na biso to bengi su mutakinda après to kati allô massa présentez-vous mukile landayo olobi kaka oza nango po to boyika obiso ka mtolobaki on approche à Bill Clinton, hein? Bon, Zala non anonyme, il n'y a pas de souci, mais proche à Bill Clinton. Konista, Bambote, et où tu pas approche à Bill Clinton anonyme. Donc, il fait baza banangiri. Ouais. Oui. Oui. Et à contacter Bill, Basala dynastie. Oui. En tant que camarade nae, oui. Basala à côté studio. Et il y a un problème. Oui. Et où me pour album Edima. Oui. Album le comité année prochaine. Oui. La parole c'est Bissama. So, banina baosa misa na bamote. Bazela ti inase kobima. C'est le pas salit. Il y a 2-3 jours na benga qui on appelle ça numéro
Bill, pour ça, une émission. Zala au milieu du village. Zala le chroniqueur, on se bazar. On se mission na biso. Oui. Zala au milieu du village. Oui. Donc, on est là, c'est au milieu du village, on se bazar dans les Onayo. Zala au milieu du village, Bill Asali Moussala n'a pas de stress. Azui cri o ezaki bifa asolola ki ya ngopena le Onayo. Kele makambo zo mela na zikri wana na ochango na album le Onayo asekelaki te. Asepelaki te. Parce que yomo michana nous au milieu du village na makambo yebisangai. Po yope mwana ngiringira Patrick Hector. Yomo lobana Serge Kabamba yoka, Miguel Coca-Cola zoyoka. Lobago, non yoka out. Oui. Les problèmes et Utiwana. Oui. Tout ce que je peux te demander qui est au milieu du village ou Luka Bill, ou bien soit on a passé au numéro de Bill, oui. Ou ça le programme, ou ça une émission. Tout ça, ça na no stress, ça le bon kitoko, et ceux qui beaucoup sont en promotion, ils vous allez bien. Donc critiquer artiste en pleine promotion album na. Yoka ce qu'on a expliqué le mot. Au moni favelas de muchachalados, auto sala wana pona bill. Et de la promotion, bato bakende yoka no stress, bato ba yoka kite ba yoka ngo, ba yoka pe générique batina Javel balongoli mabanga ba yoka ba cri. Mais ce qu'on a ngina ba no boy. Oyebi que c'est le OP aboka ki na animation wana. C'est le OP azozela dynastie Bima. Mais c'est le OP abeti kombe. Otie totie. Aboki ata crime mon côté o ezana dynastie. Bosko Bill Master kota ki wele abimi akembi yo oloko zo ko senga e kaka cri oyo oboka ki na dynastie. Et pourtant yoza machine ya ba cri. Donc oko vanda boy olambi sou cri mususu. Mais oyo ko senga donc ezako neti c'est le ozo senga fali voiture ba uti ko pesena ni ya salele ngo clipité. Oyaya pesa nga Rolls na yo wana na salela ngo clip. Ba beba na ti lelo. Sko yo master uti wele ozoya o master zongisa nga cri wana ngana boka na ngo ponga na lembi ko zela. Al okeli susu o sali émission. Yo za proche Bill. Yo oyebi ke Bill ayemba français liboso fali. Siko Bill andimi yo kananu Kayon na lobi yo kananu ayemba na baki wara ayemba na baki arabe ayemba français. Vous me verrez dans quelques jours avant la dynastie falina nozo betananu mantimba nkolele nkiama siapata baku siobile nkolele nkiama eya mantimba siko yemoka lekina teva bio falim tabanda français yosko proche Bill yo moko zo biseni parce que soit une émission pas na ngai ngana ko tourner biloko wana na okenango gauche droite te tout droit boy a répondre ngani pour ngana ça ba fantir te. Non papa Ross, il faut rétablir la vérité. Landa conférence de presse mobimba spawn a lobby te qui falim tabanda français spawn pour ta lobby qui yé mo tabanda français a lobby qui yé a lobby qui yé bi symptôme tabanda ba ko imba ba français bon siko yoka Bill na nenga yebeli wenge. Oh, Nabia, même bino nazo na kena côté bolo batu balobaka fallait mba monotonie. Monisco milieu du village osenga. Monotonie ezalaka caché ya mutu. So moninga na mulili na otambulo yebanga na démarche. Ato moni longité mais na démarche so talo ko comprendre wana zo ya kuneza pas paroles. Na musika atana moi so moninga na musika démarche nanga oye bango. C'est ça qu'on appelle donc faire so zo yembo yebake offrir. So fali azo yembo yebake offali. So kofi azo yembo yebake offrir. Monotonie c'est toi,
La monotonie n'existe pas. Musicien, ils ont caché à moto. Alors les Congolais, ils confondent ce qu'on appelle monotonie. La monotonie, tu on dit mutu, après boire les mbois là. Ce qu'on a eu au monde, bien. Mais c'est la musique qui est bon, papa Roche. Ah, donc, on peut faire acheter générique en Javel. Donc, musique qui est bongo. On a fait ce que journaliste na bango, na yepe na ngoka bongo. Et puis, Macintosh a contredit ngate. Nani? Alors tout le monde a mis un plan à marcher, lui aussi un plan, aussi plan au moins la main habite comme le voit deux fois à moi il y a spawn na terrain. Bon yo et là au bois qui crie kuna, aussi sous crie ngo, OK au bois ngo sous libanda, ce que crie ngo pas bien ngo combien de fois. Ya ngo cha le bibo, lia ngo ga nyonso. Et donc on est yo bakateli yo mupenda soso, ozongi sous na cuisine, oyibi kingo. Bazusko soso ngo tu ba peso ba bibo, lia soso ngo nyonso. Bakindeli sko soso ngo olinga ko liango bo liango nyonso bazisu na libata babakise lio comme olinga ko lia mipende ozo comprendre ce que j'ai ça wana. Donc il faut un mot payer yo pour approcher Bill, il faut payer un mot yo pour faut s'appeler Bill oza muto vanda na bakri oyebi ko somba bakri oyebi ndenge ba petit bayara ba pesa ko bakri. Pourquoi faut que nous aura écrit oh yeza na dynastie oyebi que musique ke ndanga ndenge ya ba débat ba discussion yo ke ko lokumisa muto ba yoka na mutu noté oyebi bien que cheta a relobate mais bureau na ye siko muta bimisi chana azana prison o roloba skoni Non ça dira douter ça yimo ngondo ki mtamisi lo wana tout nani ngondo oh, Jésus de rien so benye ndoki. Moni siko ke bozaka na complot déjà contre ye. Non, ndoki za tout bien ye chetani za ndoki. Mais alors on l'a déjà compris. Comment Jésus de rien ça ou pas Moïse Mbie? Ah d'accord, Jésus Mutoyambo. Mutoyambo mkonjamboka. Ye azwaki nzembu diske dire za na prison. Oyebi mamongo te. Ah, papa wa soa ba 12. Tout ça wingé. Nabia, disque dire il y a dynastie et ça la pas ya berado na prison. Faire atika ngokuna. Berado mtabimisa moto. Ah. Donc si ko bino bole la ndema banga. Paul 52 numéro ya ngwana bakomi Congo 10 numéro za épinglé wana na kacha so zota na écran place zota biso numéro za wana za WhatsApp so za na WhatsApp obengi na numéro na WhatsApp ozwa biso. Donc voilà, en tout cas on dirait des favelas mais master anonyme proche à Bill na ndenga mabete ouais na ndenga mabete solo na Bill mais pour la promotion Bill yango na lobby na ndenge pe ya bien yebisa Bill ke promotion to saleli yango no stress et puis na ndenge to lobby ke ba bengani na dynastie eza mama na promotion pour nga ba promotion na sala ra modelo ne omoni boy et di Macintosh ay mangam na lobby Raywan Wanet ayebi mangam na lobby Paul Zangana ayebi Paul 52 omoni kande na lobby ba bengani Bill na dynastie promotion nde na lobby ke nzembo Jansi Mayasi ya mais on a lobby na sele bino promotion nzembo Jansi Mayasi disqualifié maire promotion mutu tour ke le ka nzembo na Jansi Mayasi disqualifié parce que on a ba promotion na nga faut o comprendre on ndenge na pesela ngo Eva Moari na Autriche na pesio ba mbote. Allô, en direct, présentez-vous au PCL Masolo. Papa Rose. Yemoko, Trésor au Coco. Les concessionnaires anglais. Na Majesta na pesi bambote. Ouais, Papa Rose, nana pengi yo pona na expliquer yo favelas moko to posana. On dirait Olandi conférence de presse.
Na bête à moins 2 minutes, comme ça, on comprend pourquoi faire et à quoi qu'il faut, on a chapelle. On comprend? Loba. Eza que non, nenge ezomonana conférence de presse wana eza non sponsorisé na bato ya fali yango moni na ti lokola aza wana azoseka faire pile atumbi nanu papa chéri alobi ke non 5e génération ezali tandis que papa chéri aloba 5e génération na lebotami te abomi nanu papa chéri epa faire aloba faire alobaka ayembaka français bien te sokopa bafrançais na ye azala tonalité bafrançais te ye atanga ayebi français. En plus, ce sont les gens qui ont dénigré Céléo. Que non Céléo a retiré la famille qui va être pendant le jour à l'événement pour tomber sur la taille. Donc, il qui tourne à déjà traité à Kala, faire déjà Batimbera qui est, mais Bandoro c'est la Bimba, on va tirer. On va le voir Bimou au Bimba, il y a un Zukaï, mais aïe, il fallait à utiliser. Parce que fallait à Rosal Nengasalaga Willow. Asimbi se touche na martyr apa kwa kele ngoma wilo timba abaloli makamba kene pa inos bi basali pitiri ezo bi makala bingite donc na minute yo Céléo fallait alingakia déstabiliser dynastie yango abandake pa nani mutu ya biso nani oyo Didier Lacoste ba yela ke pese mono ozo fitiring mais si on moye bi mutu no fali jamais akumisa ka badinga ya lingara ya dominer bandinga so ba pese force l'idée après sa force ce que azali mutu pena lingi pile fallait charge pour ma pile acha on a site na ye na ba page na ye après ses forces alo ba ke on landa pile ayo kata nzembo chini ga pile ona do bina na ba petit na yo wana tina ba opinga ba leader donc nga la lo ba ke non koto nyoso lo ba do kito ko mais pile lo mo yo parce que ba timeli déjà que non aza infiltré. Mais balinga bima mobima yanga bima na conférence de presse na ye alobi pena vérité que fali numéro 1 fali a représenter biso on va dire ça ba momo ko ba lo ba mopo na ye que na minute o guerre la guerre en plus sur la nuit a tout mari déjà wera son ba mikolo to le ka que non na sala trop donc on mona que non azo combattre wenge parce que ba ta fali ba promettre on va fitiring yo mo ebi muto aninga za so to promet to likam ni anga simbisa ba petit kes ma wete ba touche na ba okobino mais elo kana ngalo ba yango wana donc ndenga za wana a opeta na dynastie masalere dynastie za ka ko meni ngoko so sai o monite mutabiso sele o yeto ye kombe kani parce que sele o timbeli na minute yo il faut za na ko pa papa oyebi yo za mama na golo po niveau décortiqué bill banquette ngo omona nalingaki mutu moko ya obimisa ngo pe ba lobo pa paroles yozo omoni ngo sololi magamo ya ngwana oyo esalike berado abwaki po berado mutabimisi disque nzembo wana achango na réseaux des sociaux po yem talala na disque dire eza na prison disque dire ya dynastie ba bomba ngo na prison pour na oboya pirate c'est ça omoni yango moni ouais papa osomona minute ngezana yo oza muto da anodent yo la no DCI do yo za no maramote mais on lo bara vérité on comprend ana golwa na sime yango na golwa parce que na lingara le pas de na lingara musique ya mikolo ba musique ya gato vivence parce que ba musique ya gato vivence to ando yo ko kana ba nostalgie mais le pas ya rotika lo ba fait na biso kale chef parce que ala musique ya mikolo yango to lo baga ke no Pilkington a compris que d'après ça a d'autres mots Loba a un grand problème à l'Ikonda. Au temps de la vidéo, Badamarina les padres qui n'arrivent pas à voir un PC paquet, les cadres des padres qui ont une ville. Parce que les padres déjà sont à naïf. Alors, vous avez pour partager. Ouais. Dans la conférence de presse pour Bimbabo, tu as parlé dans Batapali, qu'on va vendre les libosos. On comprend dans votre résaticage. Donc, Azaki sponsorisé par Kagame. Proche. Émission ya boye ezalaka na poto. Ozoka ba vérité ezobima ekauka. Ba vérité ya mubimba
Masola boka papa osunta roya nango. Po batebele bazana bazobango beta vérité o za vérité o masolo zo solo na Paris mikolo yango coupe du monde ezaki e maskaki masolo o mais makambo zo loba yango na nde zo loba ma sena se ngana yena ngona bimisi yango parole soko yebi masolo yo o comprendre mo neza na batuana bakangaki réseaux sociaux na maboko mais na minute yo terre komi mine oyeto ye donc faire pas comme na bagarre na ye yo kututé parce que yo do DCI tengana DCI ngana DCI biso na minute yo peto timbeli terre moni match ezalaki tricage akopa le monde azalaki ye mona terrain na réseaux sociaux mais soko zolo ba DCI soko ba DCI faut bakisaka ya Kofi Olomide kasi te ya Mopao bon de toutes les façons peut DCI azalaka pas Kofi hein so ba bi DCI o yebi de ya Kofi Olomide parce qu'il était à Kanda to Kenya Dubaï mais azana couche L'été à Kanda ah ya zana kisasa moi to che DCI faux international faut ça moi passeport étranger donc l'été à Kanda que na Dubaï te l'été à Kanda to go China na communauté de ba DCI pas ça porte-parole te mais dossier ne total ango total ango po ye te to quotidien onde nanu te pour risque ça Nabia pardon na poser une question pour na lité ya Kanda au moins tenez dis-moi risque moureza yeso ayeka mama bo ngunda tiki Lobana te kitoko eyokani mamolobi mais vérité ya mwana ouais oh Nabia Moni biso to bakoba donc to umela na mukili meto sala pe mutu mabete bi koba nanu okate koba lie mutu koba lie rape mutu te ali rape ba non mais a umela siko biso atambola pe na parler na ye donc veut dire mbule beta malili mupepe koba ana parler na ye donc pas midi chez toi donc ganga lobandengo lingi koba o atamote epela mboka ezika jamais oyoka koba bandi mbangu lokola antilope akeka malembe sope moto leki makasi achimuli libula koti na sama bele moto esiki si zamba ileki apa bimi donc koba biso to ba koba na makambo na pression bosana na minute opena ba omela pe mana ndenge ya vérité mais elo ba oya nango siko na sens ba oya nango ba oya na système ya mvuya marque ya reclimacer ne ba salite ya Kanda na kimba bloma bongo mais na bia yo grimacer mutazana likofi ya rose na ko beto likofi ya rose ozo likofi ya Santa Monica ozo likofi ya ba fionton o likofi ya ba fionton yaka na grimace na beto likofi ya ba fionton obi mali tutu na likofi ya ba fionton o likofi ya ba fionton papa rose ko perdre des raisons na ote papa oloba o ko me ba monde te na bia soko ye oye na mbuluyema ye barake likofe ba fionton ezozela yo awa raison soke perdame et perdame biso to na tina na mote raison pe on s'en fout soko ye ka mabe ye bake likofe ba fionton oza likofe ngana obenga ngo likofe ba fionton Santa Monica tela kota Santa yoga Santa Monica tuna ba doza na Los Angeles na Santa Monica ebele ya ba fionton bazakuna siko yo donc na beto na goût ne ba beto na rosa ososo likofi ya rose onati ovimbi pe ovimbi oyoka bien ovimbi mais oyoka bien
Ah, non, océan de la presse, la légende de la communication, DCI de Koffi Olomide Mopa Mokonzi. Légende de Diamond. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Kena Omalam en tout cas. Une formation boya nango, mais Mukilibo Kangara Mamtolobi. Bunaganda. Bill Abimi Bunaganda. Nazana ben photo, na ben photo. Ya bon pour un stade héritier, olobini. Stade héritier. Héritier, et l'on a sepeli à se comprendre que non fait à la grande naïe, à Zamoutipo et à Oumé naïe. À l'ingénieur a désordre de mer, Wingé restera Wingé. Il y a un moment même c'est le à comprendre. Puis surtout bito tchelaïe, non pas au sara AVC sur les cimetières. Il y a un moment les padres à la papa. Papa Leki, vous comprenez? Tout ça sous le gars, tu comprends papa Leki, vous comprenez? Donc, nous allons soutenir parce que y a pas de Tindikango. Là, il y a un Tindikango et qui est content à Samba, les pas de Suko aïe. Azongi Siango. T'es à Ogo Sambote, les pas de Otonga Sika. Donc, on a pas de ça, Dubaï, voilà, ma Qatar. Coupe du Mundo. Il y a Lelo, il y a Qatar. Oh, mais c'est Azula qui coupe. Parce que basta du Camagnon là, et comme il y a Kala. Il y a Kala. Ma toilette de Koufa. Eh, donc ma toilette est Koufa déjà. Koufa. Bah, on va dire pour la place où ils allaient avoir. Donc, il passe, je te dis, passe où ils allaient. Mais tu retournes sur le coup, tu as comme le roi des stades. On va mettre dans le basket. Eh, bah, Tindi Kangoka quelque part. Après le pas d'ailleurs, Tongi Moussou Yassika. Ils ont un code. Gouffre le Gaulois. Bozoka ba code. Et même à Kabiscofield, Bozoka ba code. Bon, Favelas de Muchachalados, souriante de Caliente. Merci beaucoup, Nayo. Au PC Livre Mama Solo, en direct. Donc, Nena Ibsagibino. Na mon numéro, moi, benga ya Kisasa, na me benga abengi trop na benga epo tozako solola na mulai nga na yo kabato bo comprendre acheli biso bébé moko ya konzwa comme ça après appel on a kati donc ezaki na yo kabino kala o eza mission na bino toujours ndenge zalaka Favelas de Muchachalados souriante de Caliente comida de l'arca. Allô? Bonsoir Papa Ross. Bonsoir. Na mona appel na yo nazaki mulai na master mo za pese lawa olobini pesa biso combo comme ça lobi to kat na mission. OK, nga komo na ngai Michel Pambo da za vraiment mourir émission na yo. Oui. Fan na yo depuis le Kubashi. Zela na pesa mutu mbote Raoul Machoupe le japonais le plus suspect azana biso na Paris na pesi Eric Kiandombe na Lubumbashi pe ba mbote. Sikoyo, yo, pesela biso masolo te yoka, papa. Oui, Papa Ross, na mona ki kaka titre na ya émission na yo, yo na lobaki non. Na tuna mo pesa biso ba o préciser biso ba dans le Lubumbashi awa. Eloko nini bili comment asali, eloko nini pousser ferré à abimisa bi na kati ya dynastie. En plus de cela, Papa Ross, eloko ndeko mususu alobaki na landaki makambo ya monotonie. Monotonie, Papa Ross, on lobby no bien, mais monotonie au juste ngolo banini, la kati ya musique na biso. Pour la OP, ça biso ba précision bien sur monotonie pour moi. Na landa ki na landa on demo pesa ki ba définition sur la monotonie, mais sur vous avez besoin pour moi, to ba bon, qu'est-ce que la monotonie na kati ya musique? Monotonie ezali au moins na musique, ezana ba rythme belé, rythme de musique. Mutu mususu akobeta chamu ba beta na reggae. Abeti nze mususu, abeti rumba mais rumba mo réganisé. N'importe chose ça peut se dire. Abeti rumba moko zukunisé. Abeti rumba moko odembalisé. Rumba moko un peu R&B. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça fait que tu changes. Abeti rythme mo abeti 7-7. Tu changes des trucs. Parce que monotonie, ezali, quand tu fais des choses,
qui sont téléphonés déjà. Baebi que soko beti boye, okoloba boye, soko che boye, omati boye, okita boye. Donc il n'y a pas de variance, ça ne change pas. Donc les mêmes trucs oyokaki, les mêmes trucs ozoyoka siko. Mais en même temps, il ne faut pas oublier que na kati ya caché ya mutu, il y a des répétitions. Monotonie, c'est des répétites, quoi. Tu fais un truc qui fait que ça fait les monos. Parce que si tu as vu ça monochant, donc aso yemba yemoko. Donc so yoke loko so avant que oh yé. Mais il y a tellement tout ça les logos naie, on va bien cacher. Na kacha caché, il y a toujours ce qu'on appelle la monotonie, quoi. Parce que caché na yo, et comme même mayo, soit caché vocal ou caché ni timbre na yo vocal aux oyemba, tu changes pas dans les tonalités. Ça peut faire une monotonie. Mais la plupart, il y a pas musique. Et ça la na monotonie. Donc, on peut par exemple, mon son zoka reggae. Pour moi, quand j'écoute les musiques des reggae jamaïcains, pour moi, je sens comme si c'est la monotonie. Tous les musiciens, ils chantent pareil pour moi. C'est comme aussi un mundele, sur ces musiques congolais, tous les chansons là, c'est pareil. C'est-à-dire, quand c'est pareil. Mais Papa Rose. Ouais. Yoka dynastie. Yoka dynastie. Ouais. Dynastie, ce qu'on yoka, il y a vraiment, il y a plusieurs couleurs dans la dynastie. Ouais. Au moment où on avait un changement, il y a vocal, tout ça. Papa Rose, nazali, nalinga fere, natina, nandeni, nalinga fere, natina. Il y a des fois, Papa Rose, les autres, biso va congolais, tout le monde a l'importance de faire et la kati ya Congo. Mais faire azali mutu, Papa Rose, na yebite, na pas nande, na pas nangai, Papa Rose. Faire azali mutu, azo bundela, wumba la biso, azali ko bundela, azali ko se donner. Et l'on va la faire la faire les alani, Papa Rose. Faire, il se donne tout, il se donne vraiment na musala naïe. Donc, ayebi musala naïe, azali papa, maman, ils allaient famille naïe mobimba. Donc, faire, et l'on va la faire à chaque album, alingaka mema mpepe ya sika, amema innovation moko. Ouais. Papa Rose, c'est sans polémique, hein, sans polémique, Papa Rose, yo allez au milieu du village, comme dit la yebi, yo allez la vérité. Donc, Papa Rose, c'est l'année formée de cette affaire mobimba, l'année en mobimba. Franchement, formée de cette affaire bengango, ils ont archive moué, ils ont pour l'avenir, ils ont une avenir. Un jour, sur le par exemple, les albums moto, to fan de la bande à Kango. Mais faire les lots à la musique qui m'ont dit Kalaka, ne te yoka ba pampo, ne te yoka ba taboulay, ne te yoka ba tuakala. Donc faire aligné à faire na mutuna ndenge na yebiti na koti na mutuna mais faire ndenge na muni la kaye. Donc hier azo jouer musique moko. Hier à mon alléluia mais azo visionner plus loin musique qui n'est tikala etika na ba archive. Attends les lois ça mais musique qui naie etikala ka ko beta ti lelo. Bon. Donc ndenge na mona la faire si alors mais na la landi comment album a fallu à la mobile sans critiquer. Mais Papa Rose, franchement, moi, on a besoin de musique. Ils ont trop plagiat. Il y a d'autres paroles, il y a un tempo à faire. À copier, on a évité ce genre au courant. À copier, Babylone au Moussoussou. Donc, fallait oyayemba qui n'a une pucha. Na oyayembi na l'album Oyo. Donc, au yomo senti, non, il y a des personnes différentes dans la quatre albums. Bon, non, Nagoloba. Omoni batunde basaka erreur tant ba comparaga ba qualité à faire ya Royemba. Faire c'est un grand chanteur. A pouvoir ya ngomba lebele na ba nzembu na e na ba émission. Faire peut chanter n'importe où, n'importe quel groupe, il peut venir à s'imposer à Yembi na rythme wana koti parce que il a ces qualités là. Fali azana qualité ya grand chanteur té. C'est pas faux. Mais c'est quelqu'un, il fait la musique avec beaucoup d'intelligence. Qui fait que, na peu de cordes vocales, on a capacité, il arrive à faire plaisir à ses fans. Il arrive à faire des chansons. Oh yo, ils ont caché naé, à trouver caché naé, na créneau nemoroboé. Il fait ça et ça marche. Ce qu'on appelle des trucs commerciaux, oui, ça marche. Maintenant,
Ce qui est mais la petit longtemps, ça c'est l'avenir qui nous dira. Mais ce qui est sûr, il travaille aussi, il est serré dans son travail. Et voilà, il fait son truc. Mais maintenant, ça fait son cachet à lui. Na niveau ana. Mais Ferré, a un grand chanteur. Il peut chanter dans toutes les couleurs. Il y a musique qui peut exister. Tout les qualités on a. Maintenant, il faut savoir une chose aussi. Dans la musique, il y a ce qu'on appelle business. Fally, c'est un grand businessman. Donc, le business aussi compte. Quand tu fais de belles chansons, tu fais une bonne musique, il faut derrière aussi que le business suit derrière. Ou peut-être, et l'on peut pas faire résater. Que on a bombelete. Il n'a pas de businessman derrière. Parce que business, c'est le mogo. Papa Rosazawana, il fait de bonnes émissions, il y a qualité d'ingé, allo bien, mais derrière lui, il n'a pas de businessman. C'est-à-dire, mon émission. Business, c'est le management. C'est le management. Tant dans le bango, c'est le mot. On a coupé sa cour à business à wate. Mais yomogo dans le baguette. Na habité na lubumbashi soko yebi business ngolo bani business eza kwa neti na kopesa boy yoka na kopesa boy na Congo ba club ebele ebetaka bale metangu Katumbi Moïse Charman aye ko cha business na Mazembe monde Mazembe komaki donc voilà donc c'est quelque chose de business. De business, même la classe, commercial, commercial, moi-même, je ne suis pas businessman. Mais papa aussi, si vous n'avez pas sur la côté communication, côté à côté, comme non, je parle même pas de communication. Business, communication, tu es en kati. Donc, c'est un côté, faire et doit travailler ça. Pona, on la souci aux anango. Aux ana souci, mais on comprend de faire avec toutes les qualités qu'il a. Donc, le tout ce que tu veux. Mais, ce que tu as un plan, il y a réseaux sociaux, on a plein de débats, tu sens que il a beaucoup de abonnés, beaucoup de ceci. C'est ça que j'appelle business. C'est un côté qui est négligé en fait. Alors, Soka Matisi, business wana a chango a matchango niveau ba chauffango ba yanduliango, je ne pense pas que Fally a ozalaka des fois il programme Fally numéro 1 car la mouki a la liboé tellement ayoki trop na internet batu ba fingani trop batu ba wario ba bimé belé mbala mo abi Fally numéro 1 mais à juger même pas musique à juger pas c'est ce qu'on appelle business et ça la musique il y a business. Parce que ça va mission mususu ba ebani na monde pona ba oteka bango trop na TV mais ça va mission mususu ba danger mais boy bango te mais soit petit concert et ça sera toujours guichet fermé mais ba tu ba ebiete bazali. OK. Vous comprenez là on a loba. Donc Ferré donc il y a des fois et ça là a passé. Ouais. Chroniqueur, journaliste, faire azal wa miwa et insulte à Katia Congo. Et là, ça me dérange tellement. Pour l'année, il y a des fois, faire a été, tu vois, l'artiste, pour la fingama ou pour continuer à fingama le bon, na Katia Congo. Na Katia, na expliqué, faire na parcours na akutana na malchance. Parce que malchance en Wezanine. Et ça d'abord, c'est un grand chanteur, il a une belle voix. Et à Zalagi Pemen, il y a un grand qui s'appelle Weranson. L'effet, il y a un pas Wera. Wera qu'il était populaire, puissant. À Zokse qui m'a fan et belé. Et c'est l'équipe de Wera. Businessman, business. Parce que Wera, maison mère, ils ont un business, il y a ma casse derrière. Showbiz, il y a maison mère et Matrakaki, il fallait tuer Ferregola. Alors, ils ont donné une mauvaise image de Ferregola. En plus de ça, Ferre, il va partir chez Kofi Olomide.
l'adversaire naturel de Wenge Musica. Oh, le long à DCI. Vous comprenez? Alors, Ferregola, il est devenu encore l'homme à battre jusqu'à à effacer son corps. À Koufalrola Lumumba. Est-ce que vous comprenez? Donc, et Bakisi sous l'Ibakala. Tant où allongé les sous dans le quartier latin. Et puis si que Fali est allé corrompre Maison Mère. Maison Mère, comme ils étaient déjà dans l'ennemi de mon ennemi, c'est mon ennemi. Et l'ennemi de mon ami. L'adversaire de mon ennemi, c'est mon ami. Bah Sangani, bah comme ils sont ébélés, bah Zolanda faire la chasse à l'homme. Il faut les tuer, il faut la battre. Allez, et créer si go faire à Zangi Batu. Entre Maison Mère, dans quartier latin, il faut pas défendre le monde en abango Fali. Tout ce monde-là, Fali, le rôle à Yabima qui respecte dans mon pao. Koto Ferre, Abimi, il faut pas bête à Mabanga Babomaye, Jonas Mukamba. Balandie, Dinetina Soukalango, à Kokata Bengi vieux jaloux. Donc, vieux jaloux. Et bah, qui c'est sous mitif? Il faut pas Bomaye Kaka. Donc, au secours, là, on a expliqué. Si les lots faire non réconcilier dans la maison mère, au place où on bombaye, nous surtout on est sangani et sangani, naba sankara, naba wera, naba tunyoso, bandal mubimba contre ngiringiri. Donc abimi pena dongi ligoro do makwanza. Donc faut pas bomba ligoro. Donc c'est ça là on expliqué. Donc charge. Donc charge. Rien que la vérité. Surtout mon qui moi nanayo. Père spirituel na Azitarate. Azala qui chef ya Musala. Te wana toke mamususu to si sano mamtolo ba wana toke moke mambebele. Nangine bisoka point ba journaliste ba fingaka. Toko mona ba journaliste. Allez, ba journaliste osko bana Congo, ba journaliste nzala, ba dipon, ba tout le monde ba luka ba visa, ba zanga ba passeport. Oso comprendre? Faut pas somber le passeport, ba tchelo visa, ba memo na poto. Siko soki o fingi fere, o reçoit visa, o ya poto. Allez, ba journaliste, pour ba journaliste tout ba finga fere ba memo ba poto. O tout, soit ba memo na maison mère. Soit batindio pa nanyo yo mundele mwazaka na ninyo na Congo kuna kone nani Abedachou bacheli yo $100 $200 aux viso kangola o cheboy musiciens surtout soko yo take faire ba kotomboloke pa Abedachou la katote kwanga elonga ka musanga e plupart ya ba emisa ba chroniqueur so landi kaka siji affaire so landeli bango et puis sigoyo Ferre azana ba maître o ba beta batute neti maître nanyo komone nani bilanga makofi alata masque elongine yebanite ba ko beta jamais mutu kuna kote musubana ba maître ba beta batu okena maison mère ozui maître ninja abeta batu oke pa Fali besengande abeta batu donc batu bazo banga Moni batu ba banga. Ce qu'on va pas parler sur au porte pique Anzoube so beti li kofi keba rose bord à rose talaka ngai ozo li kofi à rose ozo li kofi o vimbi me ololela me oseka li kofi à rose ngai. Donc voilà bon en tout cas merci beaucoup pesa bana Lubumbashi mbote oze mission na bino ato beta na soma solo akati donc yo ebika o batama na kunda free boutique DCI ya Koffi Olomide eza pour la flatter yo moza mutu mona landa la pour la ozala na vérité oza au centre oza no porter contre te oloba te même mikolo na pour Koffi Olomide ya solo donc asala mabe asala malamu DCI ah bon baola nanga mingi pona faire bon lokola pe baola nanga mingi yebisa bango pe bayoka légende Diamond
album Koffi Olomide bimisi album américain et album ebimaki biso en Amérique donc bayo kango biloko kitoko ezakuna ba olala ba engwenye ba pont rouge Alcatraz bayo ka ba biloko to ezana kati wana bayo ka ba biberon bayo ka ba mbembe donc vieux fois soit disque platine pour un âge nae to honorer vieux de son vivant to télécharger nzembo to somba nzembo to pe sa vieux disque platine bana Lubumbashi nebi ke bazana balar bango bana balar bazoteka ba uranium ba cobalt mbongo ezokota na yebi makambo sala na Lubumbashi donc basomba disque il y a légende il y a Diamond il y a Mopao étant que DCI basanga plaisir parce que souci na biso eza to pe sa vieux disque de platine to sauter disque d'or comme ça vieux pena ACP là ils ont la cadeau puis rappeler bato Lubumbashi tout bana mbongo babongama URN ezali na 2023 na mois de juillet ba préparer ba vacances na bango ya poto en tout cas yaka vraiment na URN ya juillet 2023 to vivre on les a coupe du monde pour on les a stade coupe du monde bena dongi to akomona Mopao a tombo la coupe logo la Messi ezali concert de sa vie moni concert wana batelemela kango tourne en 2022 mais en 2023 et ko raté et ko salama pour tout est déjà bon tout est déclaré tout est donc voilà quoi même dans Nzambe après si nino permis de travail donc il y a pas de souci orchestre ou à Kinshasa ba musicien poto oyo bazana Mopao bakozalana c'est le concert de sa vie donc mututo zalana Mopao va donner tout na podium et puis voilà merci beaucoup sur quoi balongoli générique wana par rapport ya badir ya Bill Clinton abimi talaka lokola yoza na Lubumbashi wana bamona penda que non masangu ezouta Zambi mais bachango biloko mona kache pesa bana katanga diarrhée est-ce qu'il y a un sens donc Bill Clinton abimi lokola muto ya tien na masangu oyo bana katanga barolia produit moko epesa diarrhée déjà quoi neti à trahir basaleli conférence de presse na batu ya clan mususu oyo ya fali omoni kende kota conférence de presse wana yoka makambo Bill Clinton na lobi na kati et puis ok yoka pe non stress na na compte promotion oyoka bakri oyo alinga aboka kina dynastie après ok pe kuna na réseaux sociaux place Bera de Prince des Amours dans les prisonniers les plus célèbres à bois kinzembo ya gêné pour yem na disque dur azunzembo bois ki yango badindisa na kantina ya eau de javel mabanga nyoso elongwe ba bois ki yango na réseaux sociaux mutakala ka ndengo wana papa Rose oui bien des fois la nation nazo suivre yo baterme o bimisaka wana ozo yango ba bois ki yango na javel mais nzembo ezanga libanga nzembo ezana libanga te voya faire ezate c'est que badindisa yango na kantine na javel na maya javel babuwa kiango na réseaux sociaux nzembo komi mutakala nzembo longoli bilamba nalandi soki poche ya bile moko yalelaka mabanga kasi fera yebaki ke soki bachango na javel mabanga elongwe azwa eyoma bato bazelaka libanga dynastie tie Bera dabi abwaka bato wana na no stress oza stress mata bango zala za muta allo yeah ozongi susu dans une nomination déjà à côté dans Côte d'Afrique d'ici c'est bon. Papa Rose,
faire ekozonga kumeni de la forêt eza nango établi ete siko viene ngaza wana biro na inde boyaka wera eboyaka faire azala na boyema pe te faire azala kuna na po aza vie na ye eza mpena porte oyo abimela eza lokola we ndongo oza na papa rols biso toa na staff na yo eza na mutu mo tobiki abeta ye mabe alinga kota na staff na yo avant mono alingalinga te luze ezalaka. Ah ouais. Mutu mo bakritie papa rols nga na yoki ye donc ntango ayoki ye déjà ke nga na kade enfant na papa rols le ntango alinga zwa numéro no azono 12 ozeno achange no numéro tini okoma benaki te pesa ye luze ezalaka donc fere mpona omona wera ezalaka nango magi te akomona ye eza mpenza na makambo babongisaka pena me banyata bouton mampata kuta loba me mpona nini mwana azozonga na ndako bino boboyi koyamba mwana te aluka eloko wana me azela deuxième retour epesaki te parce que mwana mai ayokokende mikili mamalubu akubanini mais système kaka ti le 31 décembre napesi secret moko nga nazwi information ya kati donc madame ya fere Silia Aigle Jaune ye mutu akende otika diske ya dynastie epa mampata unika dynastie so ebimi ete soki dynastie ebimi omoni soki dynastie ebimi Silia Aigle Jaune ye mutu akozwa ma dynastie atiango na emballage cadeau aketikela mampata premier numéro bo bato bakomona yango wana madame ya fere gola sikomoni mapamboli ozala maboko croisé bato bazokanisaki fere aorécupere mapamboli te aoza parce que ntiona azala bie moko aza sa rankini bakende na kotikela mare diske baketikela mare diske epa Silia kasi eloko eleka yango wana ti nafungoli yo deja eloko eleka yango wana kala te te kala te bakomona fere na pale ndenge olobi me eloko liboso bakozwa Silia Aigle Jaune donc talaka aigle ya jaune akende otika diske ya dynastie epa mampata epa wera te epa mampata aya otikela mare siko mare mutu akochango na mutu ambetu de la fora oyoka yoka code bon on est idéologie la negrita mondelendele la negra mama en direct toujours babona na bino ba joyeux Noël na bino nyonso to pesi bino ba mbote botika la malamu émission na bino de favelas de muchachalado souriante de caliente comida de l'arta sauce à la poulanganda chaud dedans chaud dehors chaud partout donc mettez les cœurs toujours quand n'engez zalara et puis abonnez-vous massivement na code favelas na YouTube check à suivre bye.